Et ça rabat tout que makila ou a-t-il le zogangara toujours. Biso ba to ba stérilité. Botama malamu pe ayi Prince d'Angola po yene makambo. Soirée de G Bandé Sikoyo, au de son ligan frère, artiste champagne, Azawana na VIP. Na mona esengo ya makasi na okolo ba mingi te mena vraiment na esengo ya koleka to mela ngote to mela ngote donc to yaka poto sokolela ngo maboko lelo pena to pesi makambo Fabrikas musika zali na kin na pesi mbote donc oyo basali ba continuer ko sala ngo quoi. Joyeux anniversaire, Prince d'Angola, mon boss. mbala moko to kuté nango donc etanze moment to sepe nango pensi pour abeti na boss nanga o na lingaka makasi Fabrigas donc eza pena bien. Émission, Ousma, ingénieur, bravo, bâti, il m'a voisin, malalié, il m'a voisin, t'as du ouvri. Olá, malta jovem, boa noite mais uma vez com a vossa fiel apresentadora Selene Baofeta. É babi autrement dit la fraîcheur de la presse. Mbota maila minanga moko. Ingénieur tout de bravo. Merci pour nous permettre de collègues lelo liboso ba image na liboso caméra. Tokuta mi lelo ana kati ya Kibokolo club otobi keza boîte de nuit. Beveneme le kaka trop et tobi que non Kibokolo club kamba mena maboko ya emotion stata Kibokolo. Elo ni même biso ana kati ya Kibokolo. Elo même biso pousser biso to ya ana kati ya Kibokolo eza nini. Sortie officielle il y a chanson, il y a Fabregas featuring il y a Prince d'Angola et au anniversaire il y a Prince d'Angola. Sortie officielle il y a un titre il y a pardon. Oh que non toroyo que longona bino ba téléspectateurs d'Angola ultima hora et longona biso nakati. Pour faire plaisir à notre fan d'Angola ultima hora, à tous les téléspectateurs d'Angola ultima hora. Pour faire plaisir à tous les téléspectateurs d'Angola ultima hora, to senga ingénieur tout de bravo. Pesa biso mise en place escabatu bakolia. Ok. Bravo. Anniversaire na lelo donc. Elongo ngo na service traiteur et protocole de boyamba wa nzetembo na wale. Yaksana bena. No dema sama iketi kuna. Oui. Bakoki bango tu. Ça va koki bino nyonso alors. Boko tande. Benga bango boya ana. Bafongola kana kinda mamo. Ok. On va tendre son lit. Les nani de nani le frites. Nani a personne le voit. Les bétiers, faut le voir les bétards. Ok.
Yes, solo. You pesa ni contact yangu ya samambe. Yo na bena ya mbo ya yemo. Kuna ya mbo ya jour là aux lames. Pesa jeune. Jour ukuta na kopo lamba benga na ya mbango na jour kali. Ndi muri ya kofi miselo mwana ndi. Na ina jour na mwa kwa tigalo ba tigalo ba nga. Asuka na ngocha. Comment vous bandoliez les mots avant? En fait, c'est un là, non, il y a un babatoire. On a l'air. Je remercie les boss, Serge Lodi, et Tata qui beaucoup beaucoup de commis VIP et Bouina de Salade. Dans les amis congolais, on a beaucoup de anniversaire pour l'artiste Angola. Elle a l'oufouté. Ok, je crois que l'image auto total, ça m'a plaisir à trop par LNS Lunza de Timba, Babi Nzambe, Papa Nzambe, Miguel Pedro, Bossano de Nef à Ponta. Ingénieur tout bravo. Nasiko pesa biso skoyo, ba image ya kati bino bomona ndenga ambiance na kati zolekela comment prince a recevoir ba invité na ye to la ndango longo na bino tous les téléspectateurs. Soirée de Jemandi Sikoyo, au soit les gars frères artiste champagne azawana na VIP qui na balcon au sommet ba rememeler un facilement. Ce que vous dites quand même les cas pour comprendre que ultima hora Angola ils en abisso awa donc. Ils ont en fait des artistes. Encore une fois, merci à Boss Sergio Lodi à Pissoma. L'ambiance continue. Tous en a DJ Procureur, DJ Gloire, DJ Lutonadio. Presque des Anabiso Awa Emmanuel Nondi. Merci la présence de Batutu Bosé Belé, de Vagar, Mamouboka, ou par ou. Donc ça la biso très bien. Merci. Alemniezi offre une bouteille de champagne à Célène Bonfeta pour son anniversaire. Bon anniversaire Célène. Joël. Il est de ce moment numéro ça, il se très bien. Vraiment. Ça va être ça. Ça va être ça. La toute première bouteille de la soirée, Alémiez, il est pas trop le même en place. Après Sangola, l'artiste pour son anniversaire, la bouteille de champagne signé Alémiez. La bouteille de champagne Alémiez, l'artiste Prince d'Angola. Mokolo Boulanangaï, le nom est Mélibissot, pardon. Ça se passe à pardon. On va tenir ce volume, ça plaisir. Desculpa. Mama,
artiste Joe. Pour faire selon mon père. Aujourd'hui, il ne tombera jamais dit. Jojo! Yannick et mon bungo. Bungo! La présence et Adjin le Kono. Le boss est Serge Lodia. Messieurs, pardon. Et dansez-nous là. Orchestre. Mojo Timan Maswaga. Une bonne arrivée. Ayadjin Lodia le morceau. Pise Kojo. Merci. Maintenant c'est Lula. Les stages du groupe. Et l'autre de Mondombe. She's a perfect one, but thank God. She's so beautiful when no one is around. She's a perfect one, but thank God, cause she's mine. She make me feel so good, that's why I love her. She got all that beauty, mama. African beauty, yeah. I want you to stay with me forever. African beauty. Feliz anniversario. Moi c'est Dangola, mon bal est Baboula. Na janela, sexta cheia, todo dia festa. Malembe, mon bal est Baboula. Alinga Bangoka Bongo. Moi c'est Dangola. Ataba publié Alinga Bangoka Bongo. Allez music. Malembe, tozomeka baba fle. Allez music. Il s'appelle Allez Messi. Le pays c'est chaud là, il s'addique. Je te jure que ce soir tu décales.
biso Prince Dangola. Mais il dit que 90% baza awa baza batu ya Prince Dangola. Lelo ezala qui sortir officiel ya clip naye la chanson pardon. Donc pardon. Asala gina Fabrikas lelo eza sortir officiel nango. Le gars la palais oyo banze mondio ça so bimezo ça la succès to ça la raba sortir officiel nango awa. Ndenge to sala qui sortir officiel ya yope innocent balume. Ndenge pe to sali ya Prince Dangola. Encore une fois, merci Serge Tata Kibokolo pour l'opportunité. Continuez à soutenir l'artiste et à la mission bien. Merci sur son appartenance. Au bien, on va dire le tour de patrocinador. Bon, vraiment, le boss c'est Serge Lodia. Encore une fois, merci pour notre paquet. Batuba Mela, Balia gratis. Yabouzalate. Merci encore une fois. Prince Dangola s'apprêtait déjà. On libérait bisous-moi piste, mon kekaka maître sécurité. On a succès belé, on a zamba outi franchement à Gabon. Merci pour tout. Le tournoi du son. Pour répondre à l'invitation à Bissot, je remercie Tata Kibokolo. Naye Mogo le passe naye Mberi naye Djino. Serge Lodi, on a badi Djino, c'est vraiment. C'est bon naye na Fabrikas et je remercie l'artiste Fabrikas et mon site pas aux amis. Merci d'avoir accordé cette initiation au Tomanda Kala, au Chef Nayo, comme dit Magoye Marangaï, pour continuer ma campagne. Donc, dis sur nous, on est toujours ensemble, le week-end ne tombera jamais. Donc, nous trouvons, nous se préparons à Batoubayoka. Le logo a bien dépôt en même temps en playback na mo le yenge boza pena tambo ko rumba na ko ba play to e londa o bozali awa na lo bona portugais ba play to o boza awa ya londa ba play na portugais ko ba na portugais e o fish de tei de boleia eza ba moti na bo kibino ya ofele o fish de tei de boleia si bon tempo ya no bo consommer entre nous et les cabines qu'on a fait dans la minité. C'est l'hymne national. Atabaladi Kazaboulaye. Ça se passe en Givenchy. Ça c'est l'hymne national. Attends, combien de filles à showbiz.
Alors, Papi Mangumbi, prépare-toi. Ah, merci. Bah, évitez la manioche. Namoro na salele bino sopa. On a dit que ça invité na mai. Combien de temps il faut avant moi de combien de fois on fait bébé match le neuf. Tobi manano vamos si papa reaite makayabu tem fumba tem bwengi. E tudo vamos dar. E depois Maman on a mai quand même na bossa na portiquette. Si tu lis
masolo kombo ezalaka déjà vraiment ndakumeri idépenda yi na kosenga bakado on a sali mpona nga nde nazobimaka invité na nga tu tobima tokende kolia nalambeli bino après tozongi tomela nano sopa. Hello, le même c'est là. Héritier Fernand, héritier Mvouama. Featuring au bana wenge maison mais baoti ko sala Fabregas na Prince d'Angola. Ouais, ezaka esengo ndeka na ebisaka bato ke makila werati le zokangaka toujours biso ba to ba stérilité. Donc musalo papa salaki yango nezobota bambuma et salanga esongo sona zomona ke bana nyonso ba yaki papa na bango bazu balipambo les autres ne bien pourquoi pas na oza esengo. To esengo na biso za yango na pozo la ke makila ya le roi de la forêt zaka toujours fort. Au moment que dernièrement tozalaki na barbecue à Kokonabiso bina filé ou yamba qui m'appelle lisusu ndenge mo pesu lelo to yesu makambu ya prince basala ki featuring na Fabregas do ezara bongo donc biso makila ndeganga to baka biso to za ba stérilité le roi de la forêt sale musala joli on me batbano so ba sepela na Budembesi yaka ana boîte eza ya koinda na kibokolo na ndenge na yo na yokuta mon leader mon boss Prince d'Angola donc naza pena surpris na comprendre tembalamon na kotika nager na binika ndezalaka. Oui, joyeux anniversaire Prince d'Angola mon boss na koyemba mon nzembo moko margi na boyemba te. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Prince d'Angola. Joyeux anniversaire, Coco, profite de cette occasion, mon boss. Gros bisous. Motama malamu pe ayi Prince d'Angola po yene makambo.
Et ça lui bien. Un mot à dire pour sortie officielle et la chanson, pardon. Makambo eza bien. Bino moni na habité seul dans le basuni. Bon moni donc pour Prince d'Angola déjà. Et ça le moment boya bien pour talaka fa na biso sous Fabregas Zayoana ba beti le moment boya sali le moment moi fier. Hein? On a souhaité Prince d'Angola joyeux anniversaire. Donc, on a souhaité Fabregas Musika Zalina Kin et PC Mbote. Donc, on va continuer à faire quoi. Donc, je tombe la musique à Congo. Donc, vraiment, Evra Boetika les alatés. Les bons se servent à l'eau alors que la soirée mais c'est pardon. On prit une bouteille de Mochando à Amitou Karala Malienne et une bouteille de Mochando 60 000 kwanza non so président Serge Lode mais c'est pardon Ami. En tout cas moi na sentiment de satisfaction naza ma osepela makasi na makambo yo toleka na mona esengo ya makasi na okolo ba mingi te mais na vraiment na esengo ya koleka tellement les princes abete le qu'on a Fabregas et le Congo sous ce pesi makamunga pe sous libanga na ngana kasi na lele Libanga no pe na kati ya chanson à pardon. Ya Michel Bakala le martyr de la Safunga Aïe, Michel Bakala, un mot à dire pour anniversaire à Prince d'Angola. En tout cas vraiment à ça on va ndenge to feta ka on à Lyon. Quand to feta ka on a Mikele. mbala moko tokute nango donc etanze moment to sepe nango principe abeti na boss nanga o na lingaka makasi Fabregas donc eza pena bien quoi to ko encourager pour attendre ko na bisa mobile moni ba invité to moni ba Serge Lodia ba boss to moni ba tata Kibokolo bakolo place to moni ba président Ligue to moni pe awa Kintima oya kina invitation nani bon nga pena mtamemi nga boss nanga pena ya banda kala zituliye bo wana pena ko papa fête ba bien papa fête taka so kutene o sepeli obimi mbala moko do so kutene so zali na billet to zu billet so zali na passeport to zu passeport do wala papa fête ye pena diamant to amo posi to liebo wana pena na encourager pena aumela do aumela do oh no sada posa zitu liebo faut kutana na secrétaire na za en personne donc la présence de monsieur pardon ça c'est parmi nos puissants. La présence de monsieur pardon. Il y a une autre des boss. Ils allaient gagner les choses quand ils m'ont donné la Kibokolo. Pardon. Serge Lodia. On met la mission en montre vers Serge Lodia. Messieurs, pardon parmi nous ce soir. Messieurs Bolimbisi. Messieurs Disculpa. Aujourd'hui, n'a pas maintenant Cécilie. Il y a Tino Lotia parmi nous. Messieurs, pardon, il y a parmi nous. Messieurs, il y a Gino Lodia, merci. Messieurs, pardon.
Ok, merci. Merci à tous les spectateurs d'Angola Ultima Hora. Ce que tu as terminé, moko o akambi biso tu a na kati ya Kibokolo, Prince d'Angola. Babiso le to kutami a weza grâce nae. Pour aller fêter anniversaire n'est pas sorti officiel. Il y a chanson nae intitulée pardon o asali en featuring ina Fabregas. À l'occasion il y a anniversaire Prince d'Angola. Oh le pas préféré à la sortie officielle il y a chanson nae o asali featuring ina Fabregas maestro. Prince bon dia. Bon dia. Dali e organise na bosani. Nada. Prince d'Angola. Un mois dire pour un fan na tout au bandima ko ya ko représenter invitation na yo. Ouais, vraiment na remercier na batunyo sono banana na yemoko. Serge Lodia, mon boss après na patrocinador ya soirée lelo Serge Tata Kibokolo. Bolobit babito sali makambo ezala kala na Luanda. Sadi na yaki 2 jours après m'a organisé le cambo donc na yaki jeudi vendredi le samedi déjà yindi bo na habité donc na remercier batuto baye bana tout ya Luanda sona ndo tanga awa les miezi les bourgeois d'Indap Kula Mbala Jobour bino nyonso batterie Michel Bakala, Melia Mwanda, Manelena, ba petite sœur tout. Yégu de relobelate balobi falon et qui a la lelo petite pessi makambu. Pas su makambu. Bozolo baloba me bokokate lelo pena falon et qui a la bête bino ba coup de tête KO. Balobi petite sœur bozomona très fort na nenga mukiete. Falone qui a la ngana boire n'importe quoi tena n'importe qui na mboko pona yebi batu ba sola na mboko. OK, Prince d'Angola. Na remercier batu tout baye y compris Bino. Bravo vraiment na Bino nyonso presse vraiment mais conférence de presse ezali to ça on verra je crois dans 2 jours. Pona lobela. Merci à l'artiste Fabregas Maestro. Ndengo ndimaki to sama kambo marqué ba kokoso ba nini ba tanto ça non ba voyage ba nini mais to kutani to sali ngo vraiment na remercier quoi na bambana mai tout ya mikili pona ndeto abo na Paris ba fêter na bord on comprendre ça pas de zanga semelle ya gomme likolo soulé na sketch donc na remercier ba tout yale na remercier pe Kula W balobi bango bazo représenter yale azo représenter yale ya Ibrator mais alinga champagne et n'importe quel champagne té oh ça $100 té mon caution merci Kula na moni pena pour défendre après Ibra Prince d'Angola. Ouais c'est bon merci beaucoup on est ensemble si ko biso en Angola champagne to lobela ngote na sokolela na ngo maboko côté kuna zakane di champagne biso a moins de chandra na sokolela nga maboko Michel Bakala la bière de Lix ce qui n'a la bien na mboko ezapona sana ba Michel Bakala ba docteur Ivan Almeida donc na ebité Bakala Michel et rolobela qui a là zala na popesi makambo Prince d'Angola tebi que za émission te ko c'est pas difficulté ni ne kuta mai nango pona ça la featuring on a Fabregas ezaki kututin bande ke sengo ti lelo babula bapesi makambo nga mbala mabula na sawa na personne moi chando yango featuring te salami awa biso champagne to chapena ko biso sokolela ngo maboko biso champagne za pona sokolela maboko eza pe champagne bino na te eza moi chando to mela ngo te to mela ngo te to mela ngo te donc to yaka poto sokolela ngo maboko lelo pena to pesi makambo Ordilon mampuya ordilon na bosani yote quoi. Merci na batutu ba ya ba petit na ngatu. Kanyengele ba Christian bino nyonso vraiment na yebite mampuya ordilon. OK Prince d'Angola. Merci. Émotion te na osala mission. Okutani sou na conférence de presse ou bien ça dans 2 jours non.
Tokutana pona conférence de presse. Joyeux anniversaire à toi aussi. Joyeux anniversaire pour Nanga Moko. Nga le 26, yo le 27. Yo déjà les lots. Nga déjà les lots. Tokopia suma kamolelo, bozo la conférence de presse. Merci encore à Fabrigas. Yembela nga joyeux anniversaire naza. Naki Congo. Mbutuka ya mbot. Merci président Ngola. Nana za Mukongo. Et bon na Kikongo ngana Mukongo. Onire mbani. Yemala Kimongo. Na Kimongo. Kimongo. L'accent ngana beta ngomba moko. Yemala ngala la. Botama elamu. Botama ela. Ama meme. Botama elamu. Yo betaka kombo. Merci Balobi, poto mobima. Odiloma mampuya Odiloma mbota trop donc na remercier bino tout. Très chers internautes dans la ultima hora, binuma bauti ko lande mission biso ti e banda kinu ndenge esuki. Bo moni binumoko ambiance ndeni elekaki, boyoki binumoko chanson pardon comment ezobetama, boyoki mo Prince Dangola ndenga oti ko pese la lisusu concernant anniversaire na ndenge oti ko lekela. Pendenga remercier ba Serge Lodi ya bazala ki wana, a remercier tata Kibokolo pour l'espace à pesa qui. Donc rien à dire tokolo baka que non tokutani à la prochaine occasion. Ndenge ye moka la kibiso sus tokutani na dans 2 jours na conférence de presse. Donc bisous bye.